makili makamu pour moko ngo ba déverger muslim pour makili makamu pia bakosa bino te oui comme bon malamu au pesa ko kono pas n'importe qui fait orozonga na ye orozonga vierge oh c'est important là non soigner ko kono malamu bino bilengi bolingi ko bala. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact, voilà, bonjour, fidèle tout anti-stress TV, fan tout anti-stress TV, bambote na bino partout, besoin mi na abonné na ngai vraiment anti-stress TV, bo s'abonner awa, mi ko partager l'émission et maman pour Nadine Elese et ça là toujours grande dame, bengi na kombo la de du média ngai Nadine Elese. M'tassi nous mangango bengi na kombo Asta Cosette mon ami chéri, merci vraiment pour na surnom au pesa ngai Nadine la de du média, bo s'abonner awa mi ko partagera toujours ba émission ya mama kulutu Nadine Elese ko panjara toujours teke malamu moko c'est moninga. Merci aussi à mon anti-stress depuis quelque part mingi na kombo ya JMK Jean-Marie Kaya, merci aussi pour l'opportunité pour sera toujours petite nao pour na kopanda teke malamu moko c'est moninga. Merci pour na babolamu quoi donc na balola ba esika et ko uta quoi. Merci aussi à Dadam Banzala babi Dadam Banzala Sigwe bambote no ngona depuis quelque part bambote no ngona Dadam Banzala papa ya batu ya Tracy bambote no yangona mingi na babenge na kombo papa na ramotema ya maman Tina, papa na ramotema ya maman Tina bambote na bino couple kitoko couple ya vani na kati ya bonzambe donc so lingande ba couple ya boise exemple à suivre. Merci aussi Nema bengi na kombo André Lomputu mon voisin, je te salue esika ezamio pour la nini na kombo ya babengi na kombo ya bengi mingi. Il s'appelle Asta Cosette, mon ami chéri au assir demanga mimi kombo la de un du média mambote na yangwana esika ezwa miyo. Voilà, merci aussi à Demero qui dit mon grand frère chéri depuis Paris hein. Je te salue esika ezamio mingi Francine Kaba depuis Turquie hein. Mambote no vraiment yangwana. Voilà. Ah, ne mama kitoko toujours ah bo s'abonner à mama kitoko et bandi mama ko tandine les nga panda teke. Abeye na ko ma fille chérie que j'aime beaucoup Jean-Brune il pourra tali moi ce que c'est le kumu mambote no ya ngwana. Voilà, merci beaucoup à Montréal de donner au constat nga toujours kitoko ma photo wapi. Mama ko mo ma photo be ya mimi pour na Montréal de donner moi na mukele bangengi nae. Ah, là, sur la propriété à moi, si n'avait toujours c'était awa na anti-stress TV. Ah, na ko panjante ke moko c'est moninga. Maman Kouta c'est là de du média, là de du média. Là de du média. Merci beaucoup à Asta Cosette pour notre surnom et ça l'a vraiment bien. Voilà. Ah non, parler qu'à sur la propriété à moi si na koloba yango et puis na koloba muke pour na makambo moi non on appelle on a raté pour le côté quoi. Voilà. Na loba yango à chaque fois to tika côté ya bilenge ba c'était soki dans to changer parce que to comité na kati. To tika côté ya mibande ko ba c'était soki dans to changer c'est surtout en général en tant que basi. Voilà. Basi belé moi moi si elle est très jolie, elle a tranquitoko, maman se trouve bien là, bien, taille bien, tout et tout, cabé le zongi dans la nana. Mais si on continue la cuisine interne, parce que on va même la parabole, parce que émission n'angaï ba grand monsieur balandarango, ba grande dame balandarango, ba maman ba responsable, ba maman Tina, moto ya papa na balandarango, alors et c'est un même pour le bamé, n'andé mo ya bien. Voilà. Et l'engagement moi si pour dans la propre. Pourquoi ça quitte ton apparence? Apparence une belle pour d'abord apparence mais attends à reprocher parce que cousine interne aux arandés. Na hôtel mais la mokende ko nanga Rosa, mama Rosa tant ndenge na émission passe la fois passée à terre ko lobabi que moi c'est sengé na ko sukola. Savon na na kokona nga na lobi NON. Na la téléméli yango. Parce que moi ce côté jamais savon. Savon des bongo, ils ont kanaba. Comment je peux vous dire, ils ont kanaba. La matière au bassin est là. Ils ont propriété que non moi ça se voit na coconaï. Mais il y a pompe ils ont vrai kiss.
Et ça vrai kisi koleka bakisi nyonso akosa o te yebaka kosalela yango malamu yebaka kosukola yango malamu okoti na quantité na douche na quantité ya mai nini na quantité ya mai nini oyo ekosalaka no osoka koko na yango malamu osokola bapartie intime na yango malamu d'abord po kebake no koko na yango ifo ezwa mai ebele kozwa mpe so oza bakantine wana mpe kozwa mpe kantine mobimba so oza bakantine ya mwa moyenne wana fo ozalaka na deso okoti na yango na douche soki bino boza na babaignoire te baoyo baza na badouche ya likolo te na nini nana bokota ata mosusu comment je peux vous dire na bacantine vous voyez un peu bokota ata mosusu bacantine alors okoki mpe kozwa nini okoki mpe kozwa mai na yo na deso so moko sacrifie yo kaka na koko na yo ma chérie so moko sacrifie na koko na yo vraiment ezalaka na tel point que no pendant que ozoswa koko na yo kitoko makasi libandeli okozwa ntango mwana mosapi kokota nango malamu etina niveau que no mosapi nango venir eboyi nango kokota seke koko na yo eteli seke koko na yo eteli bien aimé oyo kosisa kuna ali ozwi osokoli ya oniki yango kitoko mingi mpe tala babeta koko ya liboso mpe na ya nsima donc tout ça ça mélange na so moko ezibela kaka na kati ya wana et après tant koyela so mosusu wana pe oniki parti na oyo tu vois il y a deux femmes aussi bazalaka banini minene nasi bocomprendre bamikolo mwana ntanga bakombo ya te parce que nazalaka mwa moke kilo kote wana nasi bamikolo bocomprendre émission nanga nini na nini koloba basi mosusu bazalaka boliti alors essayez nango kosala nini ozwi ma savon enoka malamu otomboli onikiniki na base wana otomboli oniki na bakatikati onikiniki bien litoi ya mwasi litoi ezalaka bololo te po ya des hommes oyo balingaka partout soki akoti lemu aoki bololo bamoko babengaka nini adéconcentre mbala moko ozala oyo balobaka prête pour la révolution bazalaka toujours prête tolamuki na ntongo neti tosunga basali avant d'abord de faire tout ça faut d'abord okotino na douche na yo ose osokoli osali nyonso tout aloba nini misala na yo ya ndako alors tabake mwasi azalaka toujours prête pour la révolution soyebi te ngongani papa kosenga yo mwasi ona kolobelela mwasi oyo ya libala oyo batia na ndako eteke bajeune fille lelo lobi non oyebi te ngongani papa kosenga yo papa kosengo na bango bazala na rt akosengo na 6 heures akosengo na 12 heures akosengo na 20 heures akosengo na 13 heures oyebi te ngongani papa oyi kosenga yo donc ozala prête pour la révolution elenge mwasi mpo ozala prête pour la révolution osokoli bien si bato ya mabumu minene adi mabumu ezalaka na ovandi boye ekatikati ntango okonika tombola nika en tout cas nika mais mingi nasengaka mpe citron nakovraka kozala mpe na citron kote ndeko na ngai kozalaki likambo ya citron wana mpena akosaki te ntango mwasi akosukola koko na ye mingi ozwi mwa jus ya citron otangisi ka moke kotia nyonso otangisi ka moke mwa jus ya citron otangisi ka moke et puis otangisi na mai osokoli koko na yo kitoko savon te bakosa bino te savon ekokozi ba maladie ebele bacancer banini savon eza babiloko basalela yango koko na biso esengaka bambichacha te debi ya de femme bakenda libakabaka makili bimaka mokolo moko iko badeverige mokili mokolo makili bimaka bupia bakosa bino te oyi komibomba malamu opesa koko na yo pa nimporte qui te okozonga na ye okozonga vierge te oyo eza importe kaka na soigne koko na yo malamu bino bilengi bolingi kobala ya mabe te libala eza bénédice bote pa nzambe ya mabe te ndeko mwasi elenge mwasi nayeba mpe kobongisa koko yango mpo bapapa babala biso oyo akobala mona bali mwasi na nga mpo aza mayele en tout cas so naboti na ye bana natiki ye na bana na ngai bana basala bana badevoir bien akosala boye malamu ozonsobe malamu oui mais okozala complet na nyonso elenge mwasi wa mayele tu es très jolie olambaka kitoko mais soki na cousine interne ebi kobongisa te ndeko mwasi bakosa yo te wana eza base bakosa yo te ma chérie eza base koko wana eza base
il va soigner yango il va musala na cuisine interne yango nde ezalaka source ya libala yango nde ezalaka base ya libala okoma moto so ba mwasi ondaka mpoli abangaka ye te mpona na mwasi pourkui oyebi te pourkui avandaka na ye peut-être alonga na ye na cuisine interne nakoteya bilenge basi teke bozala bempoli non nakoloba kaka comme exemple cuisine interne bakosa oyo te eza base koko na oyo nde eza evandisi masolo okozala respect okozala soki ndenge nini okozala femme moko soumise fi moko bilingalinga te apona naye na ndako wi koko na oyo eza ndenge nini parce que bongisa yango malamu faut kobongisa yango malamu ezala bien bino mpe bapapa nakoloba kaka basi wi na bote bino mpe bapapa boza baparti ebele senge moko sokola po etufe mpe partenaire na yo te boza mpe na parti mosusu botie bosolo lokola ketch oyo elati ketch ya mai na chaussette ya mai ntango olongola yango otambola yango pendant toute la journée ntango olongola mpo solo epesaka wana boza mpe baparti esengaka mpe kosuka mpona mauvaise odeur wana edérange partenaire na yo ino likamwisa yango boyo elenge mobali bana ntongo asokoli te mokutune papa osoti pani enga mobali nga kosa ata 3 jours sokola te mais une mois faut sokola nani ayebi qui t'a dit ça nani ayebi mon frère ekosokola etakamaka mpona mwasi akosokola chaque jour mobali akosokola chaque jour te po mobali alomba asolo te koko na oyo ya nsima kuna bitekema mpenza base ya solo système systématique obitekela mpe base pene surtout so imelo basaka misala batokaka na moi wana solo pene solo oyeba yango te faut bien kobongisa ma chérie mon frère faut pas que partenaire na yo il faut pas ma chérie il faut kobongisa bongisa koko na malamu papa bongisa esika na kuna ya zongo inene malamu mingi mpe malamu eza bien en couple tout le monde a la droit et c'est une obligation a la droit de la propre po koetufe moninga te mwasi to mpe mobali bokozala ndako boza na bino na biloko malonga te ni tv ni mbetu ni eloko te mais soki propre ezorenie na ndako motu aza na mposa omela ata mai na kopo na yo moto aza na mposa ata ovanda ata na kiti na yo ata bino mateme mai ezanga nango mosuni moto aza mpe na mposa ya kolia biloko na yo po kozala toujours propre elenge mwasi po kozala toujours propre elenge mobali voilà eza malamu mingi alors oyo bateke non otina libala mobala bali yo atie yo na ndako alors lobi à comprendre que moi ça changer te bamare balobi balembi baparent balobi balembi to mpe mwasi mobala atie na ndako otufe mwasi nao soki basi bazalaka amelaka cigarette amelaka masanga shimbo keke ezongi aza na problème grave onika ata lilemu na ye aza na problème sérieux onika ata monoko na ye mibala bongo balinga babizou mibala bongo balinga batire langue yo omeli bamashimbo kino obe masanga no solo monoko lokola dale ozozobe chéri oka ata mawa te ya partenaire na yo ape moto lokola yo kaka nde oyokaka solo nde epa yokaka solo kaka ndenge oyokaka solo nde epa yokaka solo oza na obligation oza propre outa so mpengo ototo te so nini yango epi na ndako ntango okolonga kaka so besola masuba na coupe décalé mauvaise odeur mapela koti koloba te moninga loba te mongala yo ngala mobali ata na sokoli te na mobali boniko nana droit leza mwasi po sokola ayebi soki mwasi kaka nde fosoka mobali te nango ayebiso nana yebisa bino bongo na ateya bino bongo mwasi kaka nde fosokola mobali te nani ateya bino bongo
donc eza kitoko mingi te ya kitoko mingi te bafani na ngai ya Anti-Stress TV bomeka mpe kobongisa nanu wana mais bopartage bémission na ngai bosabone moki kaka kokota na émission na ngai bosabone oyo ezali chaîne ya sika ebotami na ba-anti-stress nango soki okoti ozala so na bastress te donc bosabone awa bopartage mingi kosabone bolaika bémission na ngai vraiment esalanga toujours grande dame. Merci beaucoup à Demero Kidi mon grand frère chéri depuis Paris bambote no yango wana mingi na ye abenge la combo ya il s'appelle Asta Cosette mon ami chéri que j'aime beaucoup bambote no yango wana André Loputu bambote no pe yango wana mingi na Demero Kidi depuis Paris Moriaya bambote no yango wana Francine Kaba Abier ya Nadine Elese. Merci beaucoup à Nancy Botama benge la combo ya Dada Mbanzala Sigwe na kati ya Turquie bambote no yango wana mingi papa batu ya Tracy, voilà Tracy Mbanzala bambote na bino vraiment yango wana papa Tina Motema papa Nara Motema mama Tina bambote no yango wana bato pesaka ba conseil na ba couple to basalaka que na couple oyo eza moi mbilinga na spiritualité to pe na bopeto ya mwasi baza toujours là pour na kopesa ba conseil nzamba lola abanza no suma ye l'intelligence et sagesse o bozaka nango toujours wana pour na kosunga ba couple oyo eza na moi mbilinga nzamba lola abanza no mikolo et belé ya kokamwa. Merci beaucoup nga vraiment la chité awa minga pour le bezali merci mangonga en tout cas kopesa biso moi muke pasi mais bon s'abonner mais ko partager l'émission en tout cas et aussi vraiment grande dame na bien ça suki awa bo benga biso na numéro ko mona wana na ba remarque na bino na ba comment je peux vous dire na ba commentaire na bino nous sommes ko bakisa wana et ko ça vraiment grande dame. Merci beaucoup na bino to mona mbala sima bisous bye.